magazine vous a été offert par Am Design et Construction. Il est donc difficile d'apprendre dans un environnement poussiéreux causé par la plupart des marques de craie. C'est pourquoi nous avons créé pour vous Adecholk, la marque de craie qui vous aide à passer au niveau supérieur. Adecholk est le choix ultime des éducateurs et des élèves qui n'exigent rien d'autre que le meilleur. Grâce à la formule de haute qualité d'Adecholk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent. Adecholk est conçu pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. Adecholk, la qualité, c'est nous. Moto bino balandi ya magazine communication na lingala facile balance possible baku ya kolanda biso mokwalelo kimia ezala umabota na bino. Réunion ya chef de l'État ezosala makunda na États-Unis précisément na Nations Unies na yango Fati Béton, le béton de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azalaki wana présent Dada Kadima aselibino elema oyo tolana. Na tongo ya dimanche 22 septembre, mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na New York kuna na mboka ya États-Unis d'Amérique pendant ko participer na ba travaux ya 79e session ya Assemblée générale ONU ya ba chef d'État pe gouvernement ya Nations Unies. Azalaki akei na aéroport international ya New York et pas ba officiel ya administration américaine entouré na ministre d'État ya ba affaires étrangères Madame Thérèse Kayikwamba na directeur ya cabinet na ye Monsieur Anthony Kinzo pe représentant ya RDC na États-Unis, M. Zenom Congo, chef d'État congolais, a entamé une mission officielle où ils ont marqué une intense activité politique et diplomatique. 79e Assemblée générale de l'ONU et intervenir dans le contexte international marqué une avancée significative dans la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies où ils ont souhaité dans l'Africain. Pendant la Liboso, USA est favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité dans deux pays africains sans droit à veto. Sujet oyo ekozala débat principal to pays général na date ya le 24 septembre oyo ezakoya. RDCP ezozela élection na ye mokolo ya le 9 octobre na conseil ya droit de l'homme. Pays monene francophone pe pays oyo eza solution na réchauffement climatique ya monde entier mobimba. RDC ozaka gaillard discours ya mokonzi ya mboka eza entendu liboso ya tribune ya Nations Unies. Il faut aloba na ba dirigeant ya monde entier mobimba ba effort ya ndenge na ndenge butu pe moyo o aza ko sala pona ko rétablir kimia na ba territoire nyonso to ya mboka na biso et RDC liboso ya agression rwandaise zozelango ekosalema o tolobaki te tolobi ekeyo oui. Kinshasa ekobonga na ebisaki bino ezobonga kitoko pe elengi na impact pe idéologie awa toza précisément na commune na Kalamu na quartier 20 direction ya Kalamu nde bozomona rivière ya Kalamu ezozala kire na ndenge kosakana te opération coup de poing Kinshasa ezobonga bazokire Kalamu na ndenge kosakana te nde bozomona en image kitoko pe elengi na impact pe idéologie sur les supervisions ya monsieur le vice-gouverneur Ebi Iyeli Molangi bakiselaka ye l'incarnation du bonheur papa social aboya na elusa qui va na bureau azalaka toujours na terrain pour na ko satisfaire population to pe bana na ye nyonso oyo balinga ye oyo balingi ye na Daniel Bumba kitoko pe elengi gouverneur Daniel Bumba azo continuer toujours ko tia maboko na opération coup de poing kitoko pe elengi yoka fraîcheur elengi oyo wapi yeke yo oui.
tolanda réaction ya population ndenge baréagisaki par rapport ya opération coup de poing oyo ezoleka na kalamu kirage ezozala kire na ndenge kosakana te bazobeta misala babe na ndenge kitoko mpe elengi tolanda nde population baréagir na micro ya Jessica Makonko. Namoni engin ekoti ezolongola salite na ruisseau kalamu yango na telemi na tala pe na mona namoni musala oyo gouverneur de la ville azosala na vice na ye tobete bon maboko ponga nini naza bo nazali d'abord ressortissant ya Matonge ne edondi ya Matonge kote tozomona passe soki tozomoni passe ebo bato bazali na continuité ya ruisseau oyo ezali non canalisé bazomona susu passe makasi donc gouverneur topesi longonia merci na oyo ezosala mpona population na yo gouverneur azalaka bongo oza wana mpona biso ozaka teke oza mpona yo moko na mwasi na yo na bana na yo na ndako na yo oza mpona biso so lelo ozozwa salaire wana so osala mosala il faut un esprit ya kobongisa so ozobongisa boye bagouverneur mosusu bakoyaka bakobongisa na nsima na yo en tout cas toseli yo merci papa merci encore na mbozosala nzambe apesa yo susu chance apesa yo makasi apesa yo esprit ya kobongisa merci message na ngai ezali mosala bosala na kalamu bakende yango ntina suka so bakende yango ntina suka en tout cas tokosepela mpo soka mbula ebeti centre ville ya Matonge edindaka na mai mais tosala bosala bafungola nzela ntina suka mpo toti tobu lokwa tokotaki bango totaleli mpe nani bango so batika biso so na biso te eza nde ya bango ndeko naza bakontinue mosala malamu. Message nanga eza ya sengo mpona kosala mosala wana mais le bien oyo tozolinga eza te suivi ya mosala soki baza na suivi nde mosala wana ekosalema mais soki suivi bakosala bongo après batiki ere bakotika mosala oyo okomona ekozonga kaka ndenge ezalaki. Tozopesa mokonzi ya mboka Faci Beton merci beaucoup parce que à travers ye nde tozwi gouverneur oyo toza na ye Daniel Bumana Edi Yeli oyo baza na kati ya kosunga biso na mosala oyo tozosenga bango boye mosala oyo eza bien kosala mais il faut kolandela na nsima po tomonaki batemps passé basalaki baye batelemisaki tobandi komituna tracteur etelemi awa misala ezosalama te nde nini après lelo nde toye komona bazongeli lisusu babandi kosala mosala oyo ya kobongisa. Chef de division ya infrastructure ye pe azangaki maloba te ya koloba par rapport ya misala ndenge ezobeta madada ya Kinshasa mobimba opération coup de poing Kinshasa ezobonga kitoko pe elengi tolanda message na ye ndenge apesali na micro ya magazine CLF. Na pesi bino botondi d'abord mpona question bopose toyebi ke bosoto ya makasi yango tolobi Kinshasa ezobonga tozosala effort mpo Kinshasa ebonga na concours ya baike nyonso oyo baza bana Kinshasa na bokasi ya mokonzi ya ville ya Kinshasa le gouverneur Daniel Bumba Lubaki na mokitani na ye le vice-gouverneur Edi Iyeli nde na lancement ya batravaux ya kirage par le ministre provincial ya travaux publics Alain Chilungu nde ngai chef de division urbain ya ville ya Kinshasa ya infrastructure et travaux publics naye kosupervise batravaux na mokolo lelo awa toza na avenue Mateba croisement na boulevard Sendou en face ya église ya pasteur Soni Kafuta à côté ya stade Divin Mai les rivières oyo Kalamu yango tozolongola na milangi na badécharge oyo ezali pour permettre que avant la grande pluie que Kinshasa ezala inondé te mai eleka yango moni toza déployé na ba point nyonso oyo dérangeaka Kinshasa avant la pluie pour permettre que non bandeko ya Kinshasa basouffle mwa moke bamona ke toza na musala yango totiki babiro na biso climatisé nde toza na balabala donc mikolo tozo travailler na balabala pour permettre que bakinois basepela nde tozo bake Kinshasa ezobonga eza slogan te eza vraiment musala po toza na musala oyo tozaka na balabala te et surtout lelo eza samedi eza weekend
musala ekosila nango midi tokose retrouver na bandako na biso tokoki kozala pe na weekend baninga mosusu baza na base ya banzete baza na baterrasse mais biso toza na souci ya population ya Kinshasa ya bakinois yango omoni tozotravaille po ete bakinois bakote biso problème na biso eza nde résultat toyebi ke kogere capital humain eza facile te et surtout population ya Kinshasa yango tozosenga na bakinois et kinois bayeba ete nous avons que cette ville lokola patrimoine biso baoyo toza bana Kisasa tozozwa badisposition oyo kopermettre ke todepose babac poubelle ya minene po ete population le babwakaka salite na kalamu batiaka na babac poubelle wana soki etondi mituka na biso oyo ya kolongola yango po toza vraiment na matériel oyo eza ya solo petit à petit bokodécouvrir yango quand nde toyebi Kinshasa ezobonga so oza na bandeko bazalaki na biso na ntongo na bao balandi biso na télévision neti lelo eza journée internationale ya environnement tobandaki assainissement na boulevard du 30 juin kobanda na rond-point na Sosimat kino na gare centrale tozolokota badécharge totandaki mpe ndambo ya mituka oyo toza na yango eza kaka ndambo echantier oyo totandaki na oyo ekombaka balabala camion bale na oyo ebwakaka mai mpo na makadamu na oyo elokotaka fulu na oyo ekoki kopermettre bomona ke Kinshasa so bopesi biso chance nde tolobi Kinshasa ezobonga nalobi eza slogan te me na concours na biso nyonso bokomona nde tosembola mosala na Kinshasa. Pollution et environnement nde tozo comprendre te nazoyebisa bino bandeko nanga bondimelanga bandako étage ezotongama ebele na République démocratique du Congo particulièrement na ville province ya Kinshasa bato bazotonga kaka baétage ba deux niveaux bazobosana ke il faut ba respecter environnement kotia banzete kotia ba fleur to pe kotia biloko ya ndenge na ndenge boye kitoko te yango tozo vivre pollution ezosalama mabe na ndenge kosakana te pasi kibeni qui a du vraiment Jessica Magoko azalaki sur terrain elongo na Aurélie de Basebino élément oyo likambo etali étouffement na ville ya Kinshasa toyebi te soki ekomi nini bamoyi ata eza te mulunga eza makasi na bandaku yango wana constat tosali nyonso oyo eza mpona manki ya mopepe mpo ekoma pasi mpo omona nzete na mapangu mpe batondisa bandaku ya étage bandaku ekoma étouffé espace environnemental ekoma pasi ba espace vert kutu moya kolobela yango eza te okomona ngo wapi ekoma pasi po omona yango ya boye ba malade ekoya te ndenge nini congolais ayebaka te oxygène oyo ebimaka na nzete ezalaka très important na nzoto ya mutu totika likambo oyo ya kokataka banzete pamba ezalaka pe kitoko otie kiti libanda ozozwa mopepe naturel na moyi ata moyi eza makasi okofanda libanda ndenge nini totika likambo ya kokataka banzete pamba ezalaka pe kitoko otie kiti libanda ozozwa mopepe naturel mais lokola banzete ezalaka te okofanda libanda ndenge nini degra moyi ekozwila yo moko kopakata mbangu okokima na ndaku ata courant eza te okofanda kaka na ndaku oza oblige ya kofanda na ndaku moyen ofanda libanda eza te bakinois yango bozalaki na kanda ya bandako ya étage to nini po degra bozotongela bandako ya étage pardon eza nini boyeba yango ke bozopesa bandeko oyo baza na bandako ya se devoir à domicile ya komatisa bandako likolo likambo oyo tokotala yango malamu affaire oyo toyebi te so tobenga yango nini ezokende ndenge nini mopepe kutu ekoya ndenge nini mpo bandako étage etondise kotonda ezolona malokola mayandi na awa na ville ya Kinshasa katukamba tokolobela yango mokolo mosusu ya lelo tosuki awa heke yo place aux publicités tikana ebisabino ba congolais nyonso particulièrement bana ya ville province ya Kinshasa auberge kitoko bacheli biso awa na matonge na kalamu kitoko pe elengi auberge JSH na ndenge kosakana te impact pe idéologie okoti omoni ba chambre de luxe ba chambre à soins ba chambre bien okolala kitoko bino bolula ba repos bolula place kokende kopema botala bisika bokende kopema na flat hotel to pe auberge kitoko JSH
H na ndenge kosakana te groupe elengi tomonaki réaction ya bato ebele bazalaki wana bato ebele baparticipaki ezalaki inauguration mokolo samedi toniaki mpe tomelaki na impact mpe idéologie tolanda ndenge ye moko Joestar apeseli na micro ya magazine TLF. Je pense que nous avons témoin oculaire parce que nous avons participé à l'élaboration du programme, à l'inauguration de SICA, aux adresses de SICA. Il y a un Congolais, mon Amboka, un jeune entrepreneur, à participer à la jeune. J'ai vu vraiment ma jeune, la réception, la service, ils ont vraiment la jeunesse. Alors, des initiatives pareilles, ils ont des initiatives pour encourager, il faut le dire. Ils ont ici une sécurité. Ils ont vraiment assuré. Ils ont fait place à Obungate. Ils ont un croisement Sendoué dans la rivière Kalamou. Sendoué dans la rivière Kalamou, dans l'avenue Mateba. Donc, un endroit où on peut manger des grillades congolaises, un endroit où on peut prendre du scotch, on peut prendre du whisky, un endroit où on peut passer des moments de détente, des moments de repos aussi. Donc c'est vraiment un endroit très convivial. Je vais demander à tous les Kinois, tous les Congolais, en dehors de l'adresse au Bayebi, Babeta Tour na JSH Auberge. Ils appellent ce photo de ça, non? 2 ans. Botukolanda ye moko Joestar ndenge ya peseli ezokende groupe elengi na auberge kitoko JSH bino mo bozotala bozomona ndenge ba prêtre ba baron bayaki na ouverture ya flat oyo to pe ya auberge kitoko place ya kopema kozwa masanga malili komela whisky ya bien oyo ezalaka importé eutaka libanda mboka groupe fraîcheur coup de chapeau na mwana mboka Gauthier Seye. Toujours fraîcheur aux hommes à bango likola basinga na lebisa bango bakoya te yoka jolibilité kitoko pe lengi kidaradaka na biso bu eke yo oui bana mai nombe nyoki na inongo pe isaka tika na ebisa bino mokonzi na bino za moko to pe leader na bino za moko honorable Venant Ibuli toujours fraîcheur papa ya bana ebele yazalaka toujours na terrain oyo asaleli bino baekole ya soin atuli bino bapon kitoko bana nyoki basepeli pourkua bana isaka bana inongo oyo bozosepela na honorable na bino oyo azalaka proche ya peuple oyo ayaka kobundela bino ayaka kobatre mpo na bino kokota na terrain mpo na kolakisa bino ke ye azalaka na bino aboya na ye malili ya biro aboya misakivana ya biro ye azalaka toujours na terrain mpo na kosatisfaire babesoin na bino bana inongo bosepela précisement mpe bana isaka bana bango nyonso bosangana bana bayingembe boyeba yango bozalaka na lider kombo na ye honorable Venant toujours fraîcheur yaza wana mpona kopatronne mpo bokongone mambo ezoleka kuna na mai ndombe toujours fraîcheur molobeli na bino ye wana oza na baprograme ndenge na ndenge boluka papa aza kaka moko honorable Venant papa ya bana l'homme aux actions concrètes moto ayaka pembeni na population mpona koyoka besoin ya population tika na salue mpe babienfait ya ye moko papa de papa l'autorité morale l'excellence Edon Etina toujours fraîcheur enkeyo oui na suka ya magazine communication na lingala fasi so bosepeli bobeta maboko bisika bozwa mili baku ya kolanda biso bongo mesa no rataka te tala mutapembe na yo gauche droite yebisa ye fraîcheur et continue mitema tika na yebisa bino de la caméra mutasibisenga kitoko elengi boye Jessica Makonko ozalaki toujours elengi toujours groupe fraîcheur moi Sambiji oya simbaki édition mokolo lelo Aurélie Bode HOB la guerrière pourquoi pas Jeanette Vemba la Cataléa azalaki wana pona kobeta misusu dodane Michael Ngoma toujours fraîcheur garçon de luxe garçon propre garçon chic oya azalaka toujours au four et au moulin ngala bino tota mikolo ezali koya tika na yebisa bana INCC nyonso candidat za moko bana INCC ba cameraman nyonso Union nationale de caméramen du Congo boyeba yango candidat à Zamoko Merlin Kamalandwa nazoganga yango de gré ou de force akobima na INCC pour candidat idéal candidat unique candidat chic tike gagnant ya INCC yewana Merlin
Kamalanda va toujours de l'avant. Pesa makampo INTC et tout mon mec liboso. Ba ba yaki liboso, azala ki ba fitol, on dit ba yaki INTC et bongate. Yiji, nous allons bango na maboko, tous mettre bango en garde kasi. Na kasi na Kamalanda. Va na yo, ozo kende toujours likolo ya pasinga. Heke yo. Oui,